tuna boye likambo oyo ekoyili mwana oyo ya biso soki ezalaki mwana ya poso pembe to un américain na belge veut dire ba belge bangamba zwa likambo contre les américains mais oyo ya biso batiki biso ndenge wana likambo oyo soki ekoyaki kuna epa na biso na Congo bien na fleuve Congo mo elingaki ezala ndenge nini yango tozosenga na bino bakonzi na biso botika biso te bosunga biso po ete gouvernement belge azwa responsabilité à protéger la place bana baya kosakana ngao place ezali ni garde fou ezali te. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant le ballon, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort. Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Explication ndeko azui ba kambo na kati na famille na ye na libota na ye bana nde babimaki na kati ya ndako na nsima papa akendeki mosala ayoki ke mwana azui makambo na ndako yango to biso toye po totuna makambo yango elekeli ndenge nini bopesa biso baexplication mpo bandeko oyo nano bayoki yango te bayeba likambo oyo esili kozwa biso. Ngai naza papa ya mwana na bimaki na kendaki musala na tiaki bana na ndako na mama na bango. Tango na zuitre na ke musala, tima na komi na musala fana bana musala na après midi na 16h. Tana ko na musala pe na bani musala na na 16h. To komi na ba 17h carbo ina zo ka ngana zaki na cave na restaurant. Almoninga na ngaya musala abisinga azuka ba coup de fil na GSM na pona tika ngona likolo place to sala to place de déposer wa téléphone. Abisinga modane na zo ka téléphone no kuna zo la mingi donc tamuso eza problème tala na vérifier na problème nayo. Tana komi na zi téléphone na ngai na tali numéro na moni za numéro ya fixe ya ndako non oh iza numéro ya fixe ya ndako alors na kendaki na téléphone na bisa musala na sengi pa directeur na bengi na ndako tana bengi na ndako na zui mwana oyo ya misatu papa Manuel abisinga papa dango yo bimaki na simata biso totikalaki Damas adindi na mai bakara ba pomper zalaki ba konto bakara ba pomper zalaki na bakara ba policier ngana yelaki nzela kuna damona yonga na musika donc ti to yaki siko bo dans la kuna likolo kuna na moni kara ba pomper na bakara ba policier papa ngana zalaki te arrivaki na ndenge nini ngana zalaki na musala ndo tika bango na ndako na mama na baope na ndako ngana tiki mama na bango na salon azofunga na mwana oya mwasi danela suki po akanga suki mususu simane ngana ke musala na simana ngane nzoka nde mama sikoyo ifala lamba asala Thompson na lamba Thompson akiti siko na cave na bisa Thompson na congélateur nde place siko bana ba profiter laki ba bimaki siko na libanda na kozaka ya mama. En tout cas papa ko batina mai ba no beta bale no saka na awa woni na terrain oyo awa ba no saka na terrain oyo terrain za tikuna di côté mo ba beta bale sikoyo kima kiboye kimi kuna na se eke côté na mai sikotaka bale côté na mai ye sikoyo azona na sikoyo bale na nzela moko za awa ya piste cyclable ya vélo piste cyclable ya vélo za place oyo tina côté kuna simane mwana bale zeko chola na mai sima ye sikoyo azotambola na piste cyclable na mopanzi côté oyo po alandaka bale mopanzi tina liboso kuna. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant le ballon, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort.
Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Ti côté kuna ya pont kuna kana ko koela po biso tu kanisa inga kutu na kanisa kike bamona tabale awa bale tango ekebo ye pa ke kolanda bale awa koi nzokande mukolo oyo elandaki sikoyo toyaki awa ko vérifier po mama na etango tozokolela landa kuna moni kake no il fallait ka ngana kana komona esika oyo mwana zindelaki na mai anga kuna biso tokende kuna te bonga pena biko na jeter na bimakaba mai wana te tokende kuna te bo mukolo makambo esalamaki tango mwana zindaki ye moko pese mai mama alingaki susu ami zinda so mi bwaka so na mai po epa kufuna libela alors heureusement moninga na biso akosala musala na ndako tsa musala na ndako nde ye nde mutakangaki ye mama okende te kotuna mutuna moko boye po esiko yo bana bayaka kosakana esike kaya liboso koyi awa yango oyo papa justement na mutuna na yo na ko répondre boye mukolo wana tango na kuna na hôpital tango bayiko bisa biso ke mwana azali susu te mwana kufi simande tozwaki taxi po tozonga na ndako tozwi baforme numéro ya taxi tango yaki toke kokota na taxi tango tokoti na taxi tobone koya toyelaki sikoyo nzela oyo kuna na ngambo kuna toyelaki na nzela wana kuna siko chauffeur taxi men oyo ya ville Charleroi ye nde mutu azobisa biso ke papa makambo oyo ekweli bino eza ya victime ya liboso te mutu akoyi na mai nzela mwana na bino bato bana bakoyaka na bango ebele na mai oyo mais le ntango ya awa asalaka eloko moko te mpo na makambo oyo c'est dire papa mais asala makambo moko te ndenge nini awa ekosilisa bato et pourtant surtout kutu awa place oyo bana basakanelaka fo batie bagarde fou awa biloko moko oyo péché bana bakoma na mai batia ata filet ata garde fou bapese protéger yango mpenza malamu mpenza po bana ndenge basakana awa bakoma na mai kuna te ezala bato baleka na velo ako glisse ntango baneige eyaka moto azoleka na velo ako glisse akozinda kuna na mai ezala ye mokolo bana bao bayibi banange te bamikolo ebele bazali bayibi nange te akozinda na mai papa ngai nazokomituna boye likambo oyo ekweyili mwana oyo ya biso soki ezalaki mwana ya poso pembe un américain na belge pedi babelge banga bazwa likambo contre les américains mais oyo ya biso batiki biso ndenge wana po likambo oyo soki ekweyaki kuna epa na biso na Congo mpe na fleuve Congo elingaki ezala ndenge nini yango tozosenga na bino bakonzi na biso botika biso te bosunga biso po ete gouvernement belge azwa responsabilité aprotege tala ke place bana baya kosakana ngao place ezali nini garde fou ezali te. C'est par ici que le ballon était tombé. C'est par ici. Essayez un peu de voir la distance qui est entre les terrains et la rivière. Les ballons, c'est par ici que le ballon était tombé. Et puis, les enfants ont commencé de suivre le ballon d'ici jusque là. Alors, les ballons étaient un peu plus loin. Bon, Damas, enfant qu'il est, ou enfant qu'il était, il s'attendait que non, en poursuivant le ballon, il pouvait avoir son ballon. Du coup, alors, après quelques temps, il s'attendait qu'il devrait prendre son ballon. Il a commencé à poursuivre le ballon. Bah, vous savez qu'il faut comprendre que les enfants, bon, nos enfants, les enfants de l'Europe, essayent toujours à atteindre leur but. Il a essayé d'obtenir son but, d'avoir son ballon. Ça, on va vous montrer là où notre fils seul. Non, c'est pas par ici. Venez. Et encore, là où on a venu. Voilà. Donc il pouvait faire son effort de nager, mais ici on ne peut pas comparer la piscine et la rivière. Parce que ici il y a les bateaux qui passent même par ici.
C'est un grand canal. Il y a des petits bateaux qui passent par ici. Alors, Damas a essayé de suivre son ballon jusqu'ici et à quelques 10 mètres, voilà, c'est vraiment, si vous regardez la distance de là où Damas jouait avec ses amis, avec sa soeur et son grand frère, c'était vraiment une longue distance, et jusqu'à ce que le ballon s'est arrêté par ici. Le ballon s'est arrêté par ici. Ouais, le ballon s'est arrêté par ici. Et puis Damas, il a essayé un peu de prendre un petit bateau. Voilà, il a essayé de glisser là-bas. C'est par là qu'il avait glissé. Il avait essayé de tirer le ballon par un petit bâton. Il s'attendait qu'il pouvait. Et puis, en tirant les ballons, et puis voilà, il s'est noyé ici. C'est par ici que Damas a trouvé la mort. Voilà. Et aujourd'hui, nous pleurons Damas. Damas n'est plus avec nous. Voilà. Alors, si vous pouvez voir ici, il y a les traces que Damas a laissées. C'est par ici qu'il est tombé ici. Voilà, ses pieds sont là. C'est par ici qu'il s'est noyé. Voilà. À ce qui concerne pour les autorités communales d'ici, nous déplorons qu'ils puissent avoir des pétitions pour les riverains, qui puissent signer des pétitions, que les autorités communales puissent mettre des garde-fous, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas aussi la première fois que les cas pareils puissent y arriver. On nous a dit aussi, il y avait aussi quelqu'un qui était aussi tombé. Il y a toujours des enfants qui sont victimes comme les cas pareils, les cas des Damas. Alors, tous ces temps-là, les autorités communales ne prennent pas les dispositions pour mettre le garde-fou. C'est pourquoi nous, qui sommes de la communauté congolaise, nous demandons aux autorités de la commune de mettre les garde-fous tout autour de la rivière, tout au long de la rivière, de mettre les garde-fous, si c'est possible, parce que il y aura toujours d'autres cas qui vont arriver. Bon, on ne les souhaite pas, mais c'est mieux de prendre les mesures pour que les autorités belges ou les autorités de la commune puissent prendre des mesures pour mettre les garde-fous. Voilà. Si vous pouvez voir, voilà, tout au long de la rivière, il n'y a pas de garde-fous. C'est vide, il n'y a pas de garde-fous. Même si quelqu'un qui peut conduire, tu peux conduire ton vélo, tu peux aussi glisser et puis tomber. Voilà. Donc c'est vraiment déplorable les cas pareils. On est vraiment choqués. On est vraiment choqués.
bato eza kombo na Yesu kombo na belelaka mutu na moi Yesu eza kombo na Yesu kombo ezokomisa ngai bisika kopona ngai depuis l'éternité Yesu akosa malamu nkolo misuni ya malamu eyutaka epai na yo nkolo komisanga bisika ozolinga na nkombo fandisanga na bakiti ozolinga na fanda okombo na ekomisa Alléluia.